et Betty. Bienvenue na magazine na biso Kake Betty ya mokolo ya lelo. Pe to pesi bino mbote na kombo ya Yesu. Kake et Betty. Tika to fongola basango na biso pona koyesa na bino ete soni pe mawa komona biloko oyo ezoleka na mboka na biso République démocratique du Congo, précisément na ministère ya enseignement. Bana ya classe bazali kosala examen libanda ya basale pe na mabele. Tozwa piste de détails na commentaire ya Steve Yemengo. Kake et Betty. C'est le TENAFEP, les élèves font le TENAFEP par terre. Okamwa bana balati kitoko na tongo o batie kosala TENAFEP mais bako makuna place ya kovanda ezalite veut dire basal moke kasi bana classe ebele ba surveiller bamoni autrement ya kosala te ba vandisi bana mususu na escalier misusu na couloir pe mususu libanda ya salle de classe précisément na mabele epesi pasi makasi parce que mboka oyo ezo mérité biloko ya boete yango tobeleli ba organisateur ya TENAFEP pe ministre ya enseignement Tony Mwaba botala likambo oyo malamu s'il vous plaît. À la prochaine fois et bandela malisusu te pardon. Anteo au couloir. C'est la honte ici à Maman Diakese. Centre de Maman Diakese. C'est la honte. Kake et Betty. Tika to ebisa na bino lisusu ete ancien premier ministre Matata Ponyo Mapon azalaki liboso ya public pe a répondaki bango sagement tolanda ba réponse na ye na ba question ya bana mboka na nzela ya elema oyo. Kake et Betty. Qu'est-ce que vous conseillerez pour résorber la crise actuelle? Mais la bonne gouvernance. Je n'ai rien à conseiller plus que la bonne gouvernance. Liboso ya public pe bapandi sango, ancien premier ministre Matata Ponyo alobi ba pesaka conseil na mutu oyo asengi conseil. Wana ezalaki moko ya ba réponse na ba question azwaki. Pe alobi atikaka tango azalaka premier ministre 4 avions na compagnie Congo Airways kasi lelo etikala kaka moko a créé Transco avec 500 bis kasi lelo etikala 200 bis ba prof à université ba bandaka ko toucher $2500 par mois kasi lelo ba koma kozwa 1200 sikoyo faute na ye ezali wapi wana maloba ya ancien premier ministre Matata Ponyo Mapon. Le progrès enregistré à mon époque, pourquoi ils ne sont plus là aujourd'hui? Mais, cher ami, moi, je suis comptable de ce que j'ai fait quand j'étais Premier ministre. Angela Merkel, qui a été responsable, chancelière, qui a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans, a dit ceci. Lorsque vous arrivez au pouvoir, ne pleurez pas sur ce que votre prédécesseur a fait. Dites ce que vous avez fait quand vous êtes au pouvoir. Vous n'allez pas me donner la responsabilité aujourd'hui de ce que moi, je ne fais pas, ce que je n'ai pas fait. J'ai laissé une compagnie Congo Airways avec 4 avions. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul avion. Vous allez me donner la responsabilité. J'ai créé Transco avec 500 bus. Aujourd'hui, il y a 200. Vous allez dire que je suis responsable de la baisse de... Mais non. J'ai laissé Madame Ella, professeur d'université, quand j'étais Premier ministre, avec $2500. Je crois qu'il y a d'autres professeurs ici. Le professeur est là. Aujourd'hui, ils sont à combien? À 1200. Vous allez dire que M. Matata est un sorcier. Le minimum que le gouvernement actuel devait faire, c'est de maintenir les salaires. Kake et Betty. Gabriel Mokia alobi opposant Moïse Katumbi azali na ye congolais te parce que papa na ye azali jif pe maman na ye azali tanzanien. Tozwa ba détail mingi na elema oyo ndenge apeseli. Kake et Betty. Né d'une maman zambienne, un de papa juif.
À quoi tu es congolais? Non, non. Gabriel Mokia alobi, Moïse Katumbi alandi patron ya la Muka. Akotisiye, na avanti pe abosani mission oyo, azalaki kole na yango. To rappele bino kaka que chef de l'état actuel, nde asalake azonga na mboka. Pe alobi, nationalité congolaise ezali ya kote kate. Na article 72 ya constitution ya République démocratique du Congo, elobi mokote akoki ko postuler na élection présidentielle soki azali na yete na nationalité d'origine, c'est-à-dire papa congolais pe maman congolaise. Selon ye, Moïse Katumbi papa na ye azali jif pe maman na ye azali tanzanienne. Moyen ezate a postulé na élection présidentielle. Makambu oyo tozota la pe tozo jimbele ti na ba dépôt ya ba candidature ya élection présidentielle nde tokoye ba suite na situation oyo. Et je l'avais conseillé. Là où il est, il sait que je l'avais conseillé. Il s'est précipité de faire ce qu'il avait fait directement. Il est parti en exil. Hein? Maintenant, il rentre au lieu de rester avec Félix Tshisekedi. Comme Passinayo, Passinangaye, Passinangaye, Passinamoun. Maintenant, échanger. Mais non, parce que maintenant, il y a du fait. Ils ont suivi qui ça? Les aventures des patrons de la Mouka. Hein? Les patrons de la Mouka, ils les ont embrigadés dans l'aventure. Maintenant, ils ont laissé la mission qu'ils étaient collés. Passinamoun, Passinangaye, Passinamoun. Ils ont commencé à combattre Félix Tshisekedi qui a le pouvoir. On ne joue pas avec le pouvoir. Même moi, comme je suis avec vous, si demain j'ai le pouvoir, je change, ce n'est plus la même personne. Hein. Il faut être juste dans la vie. La nationalité congolaise n'est pas à vendre, n'est pas à brader. Même si tu as 100 milliards, construisez des routes. Faites les péages dans ces routes comme ce que j'ai vu ailleurs. En ce moment, tu gagnes l'argent, tu facilites la nation. Tu peux être ministre, premier ministre, gouverneur comme Moïse, il a été gouverneur. Personne n'a interdit. Mais, papa, Narobi, na place wana, hein? Ata bakoya ko menasenga kwa kadiombo. Wana te. Ngapela za kobo yo menasenga ko kufa bino nyoso tu. Et c'est moi, il n'y a pas de blague. Hein. Kufa bino nyoso tu. Na tongo dit la nationalité congolaise n'est pas à brader ni à vendre parce que l'article 72 de la Constitution parle, hein, nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle s'il ne dispose pas la nationalité d'origine. Kaki et Betty. Si katolo balisusu ete Paluku Zawadi azalaki moko ya ba victime ya attaque oyo ezalaki contre bagarde ya parc ya ba gorilla kopé ba enteraki ye samedi oyo eleki tozo ba détail na élément oyo. Kaki et Betty. Au moins 5 éco-gardes oyo ya HCCN RDC bazalaki tué na moyen main na des attaques différentes oyo ba kometaki na ba groupe armé na Nord Kivu. Paluku Zawadi azalaki moko ya ba victime na attaque yango pe azalaki enime samedi oyo na cimetière ya Menkao. Kaki et Betty. Burna Boy a commis premier artiste africain na histoire ya ko jouer en solo et soldat ou un stade ya capacité ya 80 000 places kuna na Londres. Kaki et Betty. Burna Boy azali sans doute le plus grand artiste jamais sorti en Afrique selon nos sources. Et a commis premier africain oyo a continué na histoire ya ko jouer en solo pe sold out na Angleterre na ville ya Londres na stade oyo ezali na capacité ya 80 000 places.
et Betty. Tikato suki sabasango na biso pona koyesa na bino ete plus rien ne sera comme avant. Ma pinga ya mboka RDC babakisi nombre ya ba éléments pe bazali bien équipés pour na défendre la République démocratique du Congo. Cette fois-ci en 23 na ebike azali na problème sérieux. Kaki et Betty. Bazali déterminé, motivé pe bien équipé. Et zali bajen congolais oyo, balobi bazali prêt pour na défendre la République démocratique du Congo. Ti kato ebisa na bino ete bazali ebele na ba centre de formation militaire ya mboka. Et cette fois-ci, en 23 boyebela, parce que rien ne sera plus comme en avant. Kaki et Betty. Tokomi na suka, tokomi na suka, tokomi na moment oyo. To présentaka bato ba joyeux anniversaire to dans rubrique na biso d'anniversaire. Yango tika to souhaiter joyeux anniversaire na mwana mboka artiste monene ya République démocratique du Congo. Papa chéri Jibem Piana. Joyeux anniversaire na yo. Joyeux anniversaire encore. Parce que aux ali fierté ya mboka, tous ali nesengo, au fêter encore mokolo ya lelo, to sepeli makasi, pe o kende toujours liboso. Joyeux anniversaire encore une fois papa chéri Jibem Piana. Kaki et Betty. Tokomi na suka, tokomi na mama oyo tokabona kanabino. Tika to pesa merci. Na kolo nzambe oyo apesi ngai na bino pema, apesi ngai na bino opportunité bolanda biso na nzela ya etandoike na bino. Pe topesi merci mingi na Mishonoka commandant de bord, l'homme de Question Time, ba kisile lisusu aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo oyo azali éditeur en chef ya magazine Kake Ebeti. Pe topesa merci mingi lisusu na Gaeta Embangu nga na benga kaye héros dans l'ombre soki bozwa image toujours kitoko eza musala oyo héros dans l'ombre azo sala to pesa ye merci d'ensemble biso nyonso parce que eza kitoko makasi kozala na élément ya makasi boye na As TV précisément na magazine Kake Ebeti to bakisa merci lisusu na ingénieur Yunga oyo azo asime côté ya son. Na mosala ya son ingénieur Yunga vraiment tozali toujours satisfait na mosala na yo Zambe apambola yo pe topesi merci mingi na bato nyonso oyo bazalaki sima ya batele pona kolanda bino oyo bozolanda biso sikoyo. Merci na bino po bozalaki wana pe bozali fidèle ya kolanda magazine Kake Ebeti. Tika Nzambe apambola bino encore une fois. Pe ngai na bino tokutani mokolo mosusu soki kolo Yesu Masiya azongite. Ciao. Kaki et Betty. As TV, la chaîne incontournable.